La box au Raon Télécom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Bobo Zénaké, tous dans la chaîne, Lokola, Kimbangu TV, 1 et 2, tous dans la Siloé, il y a Pasteur, Moïse Mbié, tous dans la chaîne, Lokola, La Foi, TV de vie, Chemin de l'éternel, Espoir TV, ma série, Novelas, pour la maman. Il est précis jeunesse pour l'éducation ya bana biso ba tolela sport ba chaîne belé ça ya sport et surtout ya liga pour na biso ba tolula ba match pour na biso ba Brazzaville on te voit na Brazzaville Télé Congo DLTV MC ya Pointe Noire on a vu de la TV ya Pause vu de la TV ya Faux vu de la TV ya Wan vu de la TV ya Wangela. Promotion, bonne année et gagne 2017. Ayuna, Oro Télécom avec Wi-Fi, leader Yaba Box. Congo, Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Quartier 1, na boulevard Lumumba, na boulevard Lumumba, tu as un centre na ONG, na grâce belle pour maman tout. Eh ma ama mnyo sezalaka, totongaka, auto école ezali, hôtellerie ezali, esthétique, mam tout eza. Pour le centre de formation. Pour le français, anglais, informatique, tout ça. Pour une fête, quand on a des gens, on a bien apprendre. Ouais, comme on a déjà ici, à tout dans le centre d'esthétique, la grâce bella. C'est Zali. Pour Reza, esthétique, auto-école, donc Nyon César. On se sent bien parce que avant d'aller dans le coup, on a eu l'hôtel, la minute, on a commencé à la Nyon. Ouais, probablement non, pour la maman belle, on s'en va pas molayer. En plus, si les jeunes filles au bazar nanda ku basala elote, baya belé, baya yekola musala eza bien à vie. Comme on a Christelle Matadi, à Toza na centre de formation, eza ONG Bella. La grâce bella. Bon, ngai na formation esthétique, na uti pe ko sala da musala ngai, na uti pe ko sala yango na vandi. Musala nini oyo uti ko sala? Na uti ko beta modèle. Ah, na uti ça oui. Parce que na tanga ki na me forma menaye na yeba musala maboko. Neba musala maboko et ça nga bien ma case et ça nga esengo po lelo na yeba ki ata ko kota pensité ata ko planter te mais na komi ko planter na grâce ya ONG la grâce mama Bella na madame na biso moko ladi yango wana message tozoloba mama be centre de formation aumela et kende liboso po bana ba o pe bazoluka basa ba formation ay ba luka basa formation baya awa toroyamba bango ba yeba musala bien de biso toyebi takande to sala toyebi mte mabe ezate mama
toza bien, Minerval pesa yango bien, tozalaka bien, talaka ambiance au mona. Na centre de formation la Grâce Bella, formation eza bien makasi. Donc toye ko la musana biso très bien. Et on a enseigné kana ba jeune fille bazana bandaku et leur ça les athées. Ba ya a ba oza formation donc ya makasi. Ba o CP là. So ne toza boy to salika 1 mois, pas même 2 mois mais to epi musala nyonso, to tisaka, to saka mide nyonso coiffure tout. To sera et to sala e. To saka défi diable. Quand on longue il faut qu'on longue à Californie. Ebongi olo baleli kamumoko na yebi ke bana CDC bazali bango nyonso ba Kristu boete bazali ba mama na Nzambe bino nde ba mama na Nzambe te bino nde bobota Yesu Masiya te boete Alléluia Alléluia Nzambe la moko eza pas facile te au bas de janvier Oyaka chaque vendredi Oyaka kino lelo oyo tokomi la fin de l'année komi betela maboko ya solo bozali ba mama ya nguya ba mama ya yele ba mama ya Yesu Masiya Nzambe na nga pambola bino eza na pamba te Nzambe akangaka bato pamba te tolobaki tokokende kino suka mokili eseka efinga eyina ngai oyo Nzambe aloba kati na biso yango nde kokokisama toza balobi lelo toyekola nini
Merci à Papa Deko Sala Bongo. Nasena bolingo wana tangu nyoso atako sangana ba yekol na ngabino. Jana ba yekol na ngaiba. Merci beaucoup. Les noms c'est vrai d'être lobi eza mokolo pe ko sepela. Toza la biso na mingi te. Mais la mukiona ekota analyse. Oye bien. Tant tozo nyama to fa pour nzambe so sumi so onje na biso. O mo teke to ko sepele. Tant yo za mo sala mo so ko tiki so ba patena mo te to za suma la. Toza posa ko kanga bino tang mo la ite posi to umeli. Toza posa moto na moto manifester esengo kaka esengo. Lelo to lingi kate wa terre. Ah lelo kande za. Est-ce qu'il y a un mauvais sang? La vie continue. Quand les athées, Bolingo, Kimia et Zemmo. Oui, hein? Là, moment encore, hein? C'est vrai. Maman, il y a ACDC. Nege tolobi tokoku misana nzambe. Pour étayer kolo souffle. Soko tali mbelo balekili so na kitoko na mbongo na milai na banini ero basala mort. Mais ngana toza na pema. Eza pour la ngolu na nzambe, hein? Amen. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, ajali awa, nabi soya so. Yesu ajali awa, Yesu ajali awa, Yesu ajali awa. Oye mpo na lokumu na Yesu. Il y a janvier, on a qui dans le comme sur décembre, tout le monde est décembre. Dans le lamine, tout le monde est merci. Alléluia. Yoka mwasi mayele. Wana yo suki simbula. Eboke pito kota te, hein? Yebisanso mengana zo kota. Nambula ya sika. Makasi ya sika. Mayele ya sika. Mbongo. Misala mala mwela ndangaye. Oya mabe musika na ngato. Bondeli na kombo la Yesu. Yawe nzambe na lola. Wana komisi miso na suka. Kwebete oza perse pour la miso. Nikiko kota miso na mbula ya sika. Yawe to ikolomete. Wana yosu kokota miso 2017. Yawe. Voyez bien ici. Voyez bien ici. Oyo akomisi. Wazana na pa la cachorro. Ata la ndia, você a cachorro.
biso moko tuna mama to uti botuna ye mama bela bimisi combien oyo peut-être biso moko tokoka ekokia te ye wana aza témoin kaka makasa ezobima ye mais ata bambongo ate biso esali biso kaka ata tosepela otango moni asha ntango moni afela bangeloloka sikoyo nango biso tosala sekret ezalaka te mpo abana nzambe ya moke biso bamama acdc tolobi lelo tozolia ya moke oyo toza nango don lokola yo mpo oye nayebi te jimeske libanda okomprendre kamsu mosusu ezoya oyebi lisusu ozoyeba lisusu ok papa mwaliloba mpo édifie bamama oyo bamama oyo babandi le 1er janvier si lelo le 31 décembre susi nange ezalaki lelo vraimen mpe ezala mosusu mais ekufeli te okili elobi ekufeli te suki mpe te la fille pourquoi la vie continue tozala eliki ya tokolata tokolia tokosala nyonso mais bongi tozala nini bongonko okomprendre napesi liloba mpa ya papa leta biso mpe tozokongama po toyeba kobongisa la vie continue nalobi la vie continue bamama na yesu alleluya oyebi toza na esengo makasi esengo esali biso ezali mpona kolia te esengo esali biso toya awa ezali mpona kolata te esengo esali biso tozala awa parceke nzambe apesi biso pombo tobeteli na nzambe wa maboko oyebi atako mokili epesa biso bakombo bafefe bakufela me tokufela te parceke nzambe na biso aza na bomoi mobali wana azalaki mutu mwana na mutu me oyo aza na yo aza mwana na mutu te abotami na mutu te azali kofeye butu na moi kola bomoi alors nga na koloba mingi te nayebi mama présidente alobi nyonso nga na ye kaka na visite natala soki bozali me likambo toza nango ezali boye tokomi na suka na mbula deja makambo nyonso tovandisi yango na mesa yango tokovanda na mama présidente tokosala évaluation parce que tozobanda mbula oyo biso tozalaka na biso na Congo te lokola boyebi mais mbulo eza koya tokozala awa sikoyo ntango tokozala awa tokovanda tobongisa makambo moko na moko mais yo kodecevoir biso te tozali awa mpona yo na yango ezali boye ande oyo ezali boye ezali ande ya makambo minene loba makambo minene ezali kaka biso te nsima na biso eza na bato mosusu minene koleka biso baoyo bakoya libanda ya mboka baoyo mpe baza na motema ya komema migumba ya baveve na baorphelin oyo ezali kaka toza koorganize parce que ebongiseli oyo ezali monene na mikolo ezali koya liboso ya solo boza kati na mitema na biso yango tokolobake supporte na situation nyonso oyo ekozala ata soki ozwi moke kumisa nzambe kasi 2017 ezali mbula na yo nzambe azoya kovisite biso na nzela mosusu akovisite biso a travers bamama lokola mama présidente ndenge azalaka eza nzambe mobimba aza kovisite biso c'est pourquoi ere nyonso tobondelaka mpona mama oyo mikolo euti koleka awa tozosola makambo minene na mama oyo aza na motema ya komema bamama tala nazali na Congo awa nakomi na bamama ya ndenge nyonso me motema eza na mama oyo okute epai ya bamama mosusu nzambe akako
azobunda mpona bana na ye, azobunda mpona mobali na ye, azobunda mpona famille na ye. Mais jamais atikala koyebisanga makambo ya famille na ye te, atikala kaka kosola bamama na ngai. Bakoli atekeli. Bakoli atekeli. Apôtre omoni ndenge tobeteli ye maboko makasi parce ONG oyo ezali ONG ya solo. Amen. Mais fotala moke ya lelo te. Kasi tala nsima na oyo makambo eza koya minene. Na février tokoyamba bapaya kouta na États-Unis, kouta na Europe, bakoya awa mpona komona bino. Na Canada pe bakoya awa. Tokozala na bayangani munene oyo baza kobenga loba international. Yango bokoyeba ke mama na bino azalaka ye moko te. Eye ya solo. Basi ya mayele. Bakati na biso ntango esengo ya se. Kota tozozwa tozosepela. Mama meje. Zwa karton soso. Zwa karton moko soso. Bongona wana. Hapo. Echana mwali kamangolu Ana wabadome makaba tumine mine. Oko msabino moko. Mama zwa basashe. Bongona basashe. Bongoni mama moyo. Oteli mama basoso mi baleli bale. Bongo ya. Esibite. Esibite. Mi pare la moto. Santa Passache. Mi pare.
bango ezali kapangolu baleka kopela ACDC pokoka
topesi yo merci na kombo na Yesu bela bavingi yo bavingi biso batioli biso bamususu kutu kokanisa yo omeno fundo na parke me biso tokimi yo te yo kokwaki biso te merci nzambe pembola yo makasi ozwali pemboli koleka loba merci na mama to oyo nyonso asali mpona biso nyonso topesi merci kasi ngai nasengi na tata nzambe bwania apesa ye bwania apesa ye makambo sute kati bwania mpo ayeba kosimba merci mama bela nanusi kobatra zwa mbula mobimba tosepeliza mabakisila oyo ezalaki apesa bwania mpo toyokokomema kokuma oyo biso bamama félicitation na yo tika nzambe abatela yo kobanda lelo tisuma ekeke amen. Merci ma bella, merci. Umela na nyonso zosala. Nakati na isiko biso peto ko umela. Merci mingi bonne fête. Biso tokei mereleki. Meilleur vœu maman Antobela. Meilleur vœu Elenga Congo. Merci Tara Babino. Meilleur vœu belé. D'ailleurs, je vous jette de fleurs. Merci beaucoup Mamanto, Tomonio Lelo le 31 décembre 2016 awa na ONG nayo. Bon, donc quelques lignes au ça résumé ya makamono c'est autre les gars. OK, merci. C'est comme na loba qui avant. Na lobi était chaque le 31 décembre et bongi malamu biso to ba kokumi sanzambe. O eza lokola action de grâce au biso tozo sala et pona ko sepelisa lisusu surtout ba maman veuve na ngai. Oyo ba silisa esengo wane bunga bango kala tango ba yembaka balobi babwaka biso mama bela lokoti biso e pesaka ngai ba sentiment moko dona yo kande netina lelam mais tango na moni bango ko bina na moi eloko to bongisaki ya kolia ya moi komela vraiment na tondisa mine sengo mingi makasi. Alors maman bela batebere bara posa ba yeba o changer structure o tuzalaka liboso to ko mona ba couturière to ko mona ba esthéticien ba o changer moi structure wana ou comment? Mais non, tout à l'heure bo uto mona bango bazawana comme lobeza bonne année bazie wana bazawana avant ba esthéticienne ba couturière. Désolé les loba été mais esthéticienne bazali, ba couturière bazali, ba enfant de la rite aux années qui n'a pas l'autre jour. Donc nyon sur les loza ba maman veuve, na ba maman nangai, ba maman commerçante c'est longo, to lobi était non to sepela parce que c'est la fin de l'année. Voyez que comme a-t-il les lots Tala 2016 et ça lui a surprise et belé bato ba kufi mingi mais nzambe oya biso abateli biso yangwana tozong sikaka merci pas nzambe wana. Alors na ba initiative auto sali oyo eza disons force perso netolobaga et faux perso ou bien ils appellent ba aide quelque part internationale au bazo idéo. C'est pourquoi je fais l'appel à tous mes frères congolais, pourquoi pas étrangers. Oya moni biso amona rabiso oyo ezaba effort personnel ndeto ba effort perso ezaka moi mayele na biso ndenge tozo sala donc ezana ngo susu na mayele mususu te kana moi ba moyen na biso na mike otoza nango ndeto lobi to s'impliquer to lobi te il faut to fêter en tout cas mutu nyonso alinga mema biso main forte aya ngala zo senga surtout na bandeko na ngayo baza à l'étranger partout dans le monde entier. Boya to sangisa maboko poto sali susu makama minene et bomba melo malamu les pères des orphelins et de maman veuve akokanisa mutu nyonso malamu wa ko tia loboko ne ata nkana eko kota na libenga oyo vraiment nzamba ko sunga ko sanga te ko pambola ye. Alors bato tout bazana pour ça soit ba contacter yo pour ba kota pe na lisolo oyo ba ko sala comment? Ah bon oyo nyonso linga mona biso siège na biso yango ezana boulevard Lumumba entre Planète et Révérend Kim tozakaka vraiment na boulevard et ba coordonnées ezali 085 22 je m'excuse 19 552 085 22 19 552 081 023 81 95 donc au code de 00 243 ndenge to salaka omoni bana bazakuna ba mama pe bazali omoni sengo ezongi lisusu
vraiment lelo nakola na esengo makasi mpo namoni bamama baseka kala mingi lelo baseki vraiment epesi nga esengo. Merci beaucoup maman. C'est moi qui vous remercie. Congo Elengia Congo. Ah, ma fleur est belle. Bokende liboso nzamba batela bino prospérité, longévité, surtout année au bon sala sous exploit. Koleka. Meilleur vœu, la Miss Tchangou Christa Diasuka. Meilleur vœu à vous autant aussi. Meilleur vœu pareillement comme on dit. Na sepeli mingi na journal elo ndenge na moni ba mama oyo balobaka ba mama veille ba mama bakufela mibali na lingala. Nazana sengo mingi na initiative ya maman Tobela comme je dis c'est ma mère. Yango na eko pesa e moi pe loboko na mokolo lelo vraiment na sepeli makasi nzambe apambola ye na oyo azangi. Merci beaucoup. Alors, Miss Tchangou, est-ce que Christa Diasuka Tokeku Kozwa peut-être déjà idée par rapport à l'année prochaine, disons, lobby déjà, année 2017, par rapport déjà, il y a Moussa Nabino, Bamakabnini, Bisso Bafanatik, Toro espérer. Bon, en fait, déjà le lobby déjà de côté déjà 2017, tu sais que ça année il y a succès, il y a longévité, il y a prospérité, il y a encore toujours singa. Tolobi que année oyo tozo sia makambu en marche. Oyo to ça le bilan na oyo marche quitté na oyo marche quitté na 2016 to ça le bilan et marché na 2017. Mais en fait tozo ça la tozo tia tozo bakisa bana oyo tozo benga ba fumeur. Surtout dans ONG ACDC, tu bengi ba fumeur. Oui, bien ça que l'autre côté, ça là que l'autre côté, il y a quand ONG ba cadre bazar ba encadrer donc ça na formation eza gratuite. Donc juste gratuit oye na yo obandi musala maboko eza nécessaire. C'est ça au dozo ba qui s'en peut dozo ba ça makanise belé na kati ya 2017, c'est ça. Merci beaucoup Miss. Merci beaucoup. Elenga Congo, Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga Pro.